Belenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga mère reve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Mère reve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mère reve ba solution, mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza afishe. Mère reve ba solution, batika yo. Tosepela ndamu. Ozola teje bilamba esi tosisi. Alile ozokende nango koboma ngai. Eloko nini yango ezanga mitata yo moko. Te ozinga lipa ya pistolet. Eloko nini ezanga notice. Bakontre indication eza te. Soki yo omelaka biloko ya mabe. Yalowi. Nazozelo na kati landa ngai. Olukaki yango osisa. Tango ta posologie ti. Libo ya podium. Alekisi non pakanga makataka na soko na kabilamba ya kanga makaka ayo moko vraiment solution de Jésus amati solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde. OK solution la soir. Tomate Napoleon. Sisa bongo kokate. Tono talo kutu. Na Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoleon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel maladie belé nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle.
Moi, je qui beaucoup le batata bamama bandiku nalandi ye simasima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odi oyo baza kokela yango awa toza kibokolo mwasi simekoli odi oyo eza ya mwana mboka omona yango simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otie yango outilize omoni je suis forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo osentur ke okozala nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu omabe bosala okomi lokwa maki allo awa toza je veux la pommade bocho, je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba, et voilà. Oyo, pommade ya kupakola, dans quelques temps, okomona. Nzoto na yo mobali, ezongi penza, ndenge nzambe akanaka, ezala. Totuma beni. Beni voilà, yo lingi français trop. Pour ozala na forme. awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Nalolenge oyo ya mabondele, nalolenge oyo ya koki, namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention, attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, yawe na chola mipe mingyo pona mbo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. L'heure a sonné, le temps est arrivé où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Maman, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui à Babylone étaient une kokaba.
Numéro 089 67 90 516 089 67 90 516 bafanatiki tu ya papa Hervé esika boza bamote na bino ya mwana mais nazo bunda kaka nazo betela bino susu 3 chats na générique malobo ba générique na yebi
papa Hervé aza musicien mokiete aza musicien kutu patate so aza musicien kutu pata même son nzembo yo ango ndima ngo te metaka ndimi yango yaza grand chanteur parmi ba grand chanteur moko na biso yaza na kati taka ba vie mutumba wa biso nzembo yembila ye eza blague te ba mbote na papa Hervé place azali na bengi yo jendeta lotaki etumba momongoli yeki tende ba isobolo jendeta lotaki etumba c'est-à-dire moto ya kima etumba te mona mobalo ya kima etumba te ye boya na gauche boya na droite bomona ye na pesi pe bato nyonso te mikili ba maman de titi bambe femme d'affaires mama ya bana ba mbote na ngai na Nicolas balobi ye moto simbi image moto filma Jésus Nicolas image ambote na ngana la baronne Karine Mokonzi il est toujours atiki ngai te to bana na ekala to sala ga na ye liba atiki ngai te yomoni ba tutu ba hotel ngai nzembo ya mwana kala mingi te bo mona ba clip kala mingi te ba mbote susu na papa Hervé nzamba batela wa baksolo mikolo na foyer na yo mwasi na yo bana na yo mama na biso a mela mama Marie Makiese mbote belé ya mwana sentir na mobima na Paris na bosanité Manix Chipuki yebe chala ezali Manix Chipuki Cashman bato ya papa Hervé toujours PDG Aima Imona bato tout ya papa Hervé ba mbote na mino ya mwana Manisa ba chezali en tout cas ba mbote na mino ya mwana kwa. Ouais, ça c'est bien. Neymar Sinté, la tort, Aigle Royal, Neymar Sinté, tout ça on va pour soutenir. Monument Bala, il faut qu'on nous répète bateau ça, là, on va bateau la musique, on va la musique, et les musique, on a une fierté qui nous parle. Il y a un mot bienvenu succès, tout ça n'est pas bien Neymar Sinté. Neymar Sinté à la studio, un ingénieur à Tamango. Les Togola et tout ça, je suis de Nia Sayoka. Ce qui me doit ça, là, on doit m'en pour la ligne. Le bénéfice, ça va, tout ça, on a toujours permis la parole, Karine Mokonzi, toujours soutenir le groupe. Badou Kamate, les moments de Neymar, c'était une image. À mon raté. Ce qui est là, on a dit parce que, au Bénin, il y a parlé. Il y a parlé. En plus, tu as la parole. Tout le monde a entendu, il faut tout le monde. Il y a un chose à voir, il y a des pour la blague. Au monde, il y a Karine Mokonzi a soutenu notre pas matin. Il va côté déjà le monde, mais soit Karine Mokonzi a mis à sa émission, il y a blague. Il y a blague, il y a un qui était ma formité, il y a beaucoup de patates, mais c'est mon courrier. Quand il y a un mobile, il y a un mois. Il y a ce que la mission pas matin, mais c'est pour la mobile, il y a un papier, il y a blague. Déjà sur Karine Mokonzi va soutenir les blagues qui il y a beaucoup de bateaux mabé so yebito mais tant que les amis devenir succès à sa émission en tout cas les blagues ouais va passer par là au Cameroun les lots venant tous sur la Neymar c'était tous sur la magie de Nias devenir succès tous sur la bien ouais au Cameroun vous a parlé pas monter dans le bino nyonso en temps à monter prochainement en temps à Congo donc na la bino ya trop Neymar c'est pour Magazali la tort Aigle Royal Azali dans la bino longo au CPLA carré papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata